Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyonso to babolinga mama ene anitu. Napesi bino bambote, bwe mavimpi moko wazima bandeko na nga. Boni bino, eske boza bien? Boza malamu, kote na bino ndeni, eske boa na kimia? Eske boa bien? De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Ndeka na yebisa ya bino ke kolala kolamuka ezaka habitude te, tango tolalaka kolamuka na biso toyebaka te soki mpe tokolamuka so mpe tokolamuka te wana ezalaka domaine na nzambe. Nzambe nde moyibi na nyonso ye moto ayebaka makambo nyonso tu. Nayangaki na solo na bino mwa mokie na explike bino mwa ndambu nakanisi boyebi bino oyo nyonso to bolinga mama Elia Anitu bato bosepelaka na kota mama Elia Anitu oyo bosepelaka na chaîne na biso ya Elia Anitu TV. Boza sans ignorer na uta koyebisa bino natalisaki bino ke naza na matanga nakufelaki bokilo mama nanga oyo abotelanga mon 1m85 mombali ya mbinga telema tout droit telemaka vraiment colonel so mibale telemi tout droit boye mama atikaki biso ko mama atikaki biso mama bokilo nanga. Donc tozana na kati ya pasi na kati ya kolela mama bokilo mingi mingi ezalaka ke babokilo balinga basi ya bana na bango te me oyo ngai azaki exceptionnel. En tout cas mama bokilo alinganga na modèle moko bokoyeba te bota mama bokilo obenganga pomme. Mama bokilo azobenga mwasi ya mwana na ye pomme nde ko mama bokilo azobenganga abenganga pomme. Parce que tuni mama pomme wana ya rouge o ya vert yebengaka mwana nga pomme. Alors mama bokilo nanga atikaki biso depuis le 14 octobre date oyo maréchal atikaka yango nde maréchal atikaki biso to maréchal abotama ya date anniversaire na ya maréchal so mpe eza anniversaire nana na mwa kuti anesthésie moyene bapenza bien badate eza bien te mais mama atikaki biso awa le 14 octobre azokufaki molimo epai ya nzambe tata. Mama atiki biso na age ya 79 ans oyo bozomona wana eza bandeko na nga lisalisi famille du cœur bomoko nde nayebisaka bino toujours ke famille du cœur bomoko tokutanaka ntango ya bisengo na ntango ya pasi mais banda bomona ngai nasala famille du cœur bomoko oyo tozokutanaka na ntango ya bisengo sikoyo tokutani na ntango ya pasi oyo elekisi ke mama bokilo akufi le même jour ntango mama bokilo atiki biso nde bomoni bandeko na ngai lisalisi famille du cœur bayaki boye kopartage mawa wana na biso ndenge bible ezolobaka ebolela na baoyo baza kolela. Donc baninga na ngai ya famille du cœur bomoko bayaki kolelisa ngai mpona mama bokilo na ngai mama Louise Nitu mwasi ya liboso aporta kombo ya Nitu po biso toyeka koporta yango après mais oyo moto liboso aportaki kombo ya Nitu oyo eza kombo ya mobali na ye papa bokilo na ngai que son âme repose en paix. Mama ya biso mama Louise Nitu mwasi aportaki kombo ya liboso ya Nitu ye wana atiki biso azonga na monde spirituel touta na mabele tozonga pe kaka na mabele ndenge bible eza koloba na biso moto atikala na mabele te eza kaka Yesu Masiya parce que ye mabele sanzaki lokwa aza mwana nzambe mabele sanzaki ye. Voilà donc nde bomoni baninga na ngai lisasi famille du cœur bomoko en tout cas napesa bino merci mingi mama Eugénie Mongai ya ngai ya ntango nyonso ya tout le temps Eugénie Mongai ya ngai ya pasi mpe ya bisengo poumon de mon cœur moitié ya moninga. Donc ye wana ndenge bomoni wana na baninga nyonso ndenge bomoni bavandi wana bozomona bapapa Devos Musoba Jordan Kasenda baza wana papa ya biso bapapa nyonso tu bomoni bango baza wana na marraine na biso Matiti na Mwanza mama Yuda la présidente mama mokonzi ya bayuda ye wana pe ayaki kopartage pe mawa wana na biso elongo. Bomonaki video mo natielaki bino mama Elia Nitu na kati ya hôpital. Oui nazalaki hospitalisé la nabimi hôpital nasali 3 jours na clinique kuna na nini na Champs-Élysées nazalaki hospitalisé. Voilà nazalaki déjà programmé na hospitalisation na ngai. Donc mama bokilo akufi mais opération ezalaki déjà programmé faki na se faire opérer faki na kota hôpital. Nzambe te pe na bolingo na ye pe na mawa na ye asalinga pe grâce nde tozosola boye na bimi na kuita ba anesthésie na bimi na hôpital. Na bimi na hôpital sikoyo naza na ndako wana mwasi moyindo mami chérie sikoyo naza na ndako ndenge naza boye nzoto eninganaki ndenge ezala boyebi kaka nzoto ti mutuka kutu eninganaka mutuka kutu omona o koto esali boye boka nzoto ya moto nzambe asala nzoto eninganaka nzoto eninganaki me nzambe na mawa na ye na bolingo na ye sava nakotaki pe na bimi par la grâce de Dieu. Donc naza na bino elongo lobi biso nzambe asungi na kanisi bokomona ngai
Nengo abino mameli ani to azalika ne boyebelinga na matama nanga minene nde boyebika ne nazalaka dona ninga nazalaka wana ndeka boyebelinga ye. Voilà. Ngaka na yebisa bino. Napesa merci mingi na bandeko nyonso telefone na ngai naza na 99 000 messages. Naza na bato o nyonso batalaka nga la plupart ya babone o batalaka nga. Basaleli nga ba voice, basaleli nga ba testo, baprésenter nga ba condoléances, bazo souhaiter ba bonne guérison. En tout cas na yebaki teke naza aimé boye. Oh là là. Te na bato balinganga. Na koza ta na 3 4 5 10 personnes mo balinganga te. Naza d'accord nango. Mo balingaka nga baleki vraiment ebele. Naza na ba message ko sakana te. Par rapport à matanga ya mama, nazana soutien ya bato ebele par rapport ya santé nanga nde bamoni kingo hospitalisé. C'est normal nde nalakisaki bino wana nga evana na transparence boyebi vi nanga eza ndenge wana. Nazana nga muta media, nazana nga youtubers, je me cache pas, nazana likamwa mutu te, na bomba na kate, vi nanga eza nango normal, ndenge bomona nga bomeliane nango nalakisaki bino boyebaki non, mikolo nde bomona nga mingi te, c'est parce que naki na problème à santé. Mais le kwanza basali nga déjà ngulu bokomona na bino ngai. En tout cas, lobi soki nzamba asali bomona wana mama Titi na mwanza mama Yuda yanga ya passe pe ya bisengo ye wana. Ayebanga ya nzoto mikie lelo sikona komi patapuf na misu na ye metango ayebanga na saka tala nzoto mikie na komi patapuf na koli kutu koleka na ye moko na komi patapuf ka na misu na ye ka matiti na mwanza onde bomoni ye wana. Donc c'est juste pour na kopesa bino merci bandeko nanga obolinga nga ba message nazo ko répondre te. Merci na bino nyonso tout. Vika na ko répondre na message te. Yo na bino sala bino ka vidéo ya remerciement pour na bino nyonso. Pour na programme bato ba mani to bible bitole na ba kolela mama ya biso sepelisa biso makasi mama Eliane. Yo ndengo za boye matanga biso to ko woti kota il faut to kolela koko na biso po boyebi ki nga na deuxième mama. Siko maabo kiloza koko ya ba oyo batalaka ngai ba Yolande tete ba bengi ba mama Suzana Mine ba bengi ba Katika Pesa ba bengi bato ba bengi ba Olga Motema ba na yebisi bino na kuba Olivier c'est mon fils moi ko tuna yebisa bino vraiment bana nanga bolinga nga mingi deuxième mama na sentir bolingo na bino. Siko nga na pesa bino programme par rapport ya matanga po wana na kati ya matanga tole na maabo kilo. Awa tozana ka na se ya matanga toza kolela mama bokilo akokundama soki nzamba sungi biso mama bokilo azokundama samedi prochain koza le 29 octobre yango nde date ko mama bokilo akokundama. Alors na bokundami ya mama bokilo bandeko baza na contact nanga o boza na répertoire na ngai na lobi bien oyo baza na répertoire na ngai bokozwa adresse esika oyo matanga ekozala pona samedi prochain. Donc ceux qui ont adresse T, cela veut dire que vous avez un répertoire ou bien un blocage. Ceux qui ont adresse T, ceux qui ont un répertoire ou peut-être un blocage. Donc moi je vais exact. C'est un peu ça. Donc on tient de la bino adresse au bokozala na bokozala disponible pour na koya kolela nanga elongo mama bokilo. Tokutana na bino samedi le 29 bokozala adresse ndena otinde la bino. Voilà, on a zaki nango ya koebisa bino yango wana votre deuxième maman est là. Donc tozaka na kati na ya se ya matanga. Nzamba sunga biso tokundana mama ya biso akufi na kimia akene na epe kope makaka na kimia. Ngai siko naza convalescente. Mwana kendo kuna mabo kilo ezate. Nanga ki vraiment na posa na kuna mabo kilo na ngai azaki ayembela nga nzembo bolingo 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 bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki mama bokilo na ngai azaki une bonne catholique. Mama bokilo ngaza mama catholique, mama bokilo ngaza mama légionnaire. Donc ezaki vraiment nzembo na yembaka soki na yaki vraiment bonne santé. Nangana kendo lela mama bokilo na nzembo na ye wana penza mutazangi bolingo akomona nzambe te. Mama bokilo na ngai abande kote yanga soki na ke kuna yebisinga mama umuni libala ezalaka pasi mama bokilo mukongo te maksa na ba mama ba Kongo mama libala ezalaka pasi muni soki basemeki na ye bayenda ndako boyebiki nga mbali na nga mfu mukanda l'aîné de la famille
bana ngaza mfumukanda l'aîné de la famille abi mama omoni soki basemeki baye na ndako kama te opesi bango fufu balie na bango soki balie fufu opesi bango na transport bakei libala ezalaka ndenge wana mama ata basemeki boswani lelo boswani lobi boyokani libala ezalaka kitamata libala ezalaka ndenge wana yo lokolo bali mwana liboso ya mokolo lipoza ya mokolo ya bomoni nga basemeki bomona ta boya na nini na nini mokasabdi bomona basemeki na babengaka mamu donc mamu lakisi mama basemeki na nga babenganga mamu bamosu babenganga mwa bana nazalaka très aimé na basemeki na nga basemeki na ngai nazalaka très aimé pa basemeki na nga nde bomoni ngai mama Elia Anitu boye nazalaka vraiment pe fier nango makasi très aimé na basemeki na ngai donc yango tokisukisi nanu wana mpona ana na su anesthésie anesthésie otamwana na mutu mpona lelo tokisika wana na ngai kana apesa bino mwa badetail lobi soki nzambe asungi elongi anesthésie elongwa nde tokomonana na ngai na bino nde tomesana komonana kanisi bolandi programme oyo tunapesi bino soki changement kozala koya toujours mpona kosala continuité ya programme. Merci beaucoup na bino nyonso to bo dispose ata na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka ngai. Merci pona bolingo na bino, merci pona ba message na bino ya ba condoléances, merci pona ba souhait na bino ya ba guérison. Kanena lobaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ndu bien chanel bana betu. Bisous, je vous aime beaucoup. Bye bye.